est-ce que nga penza ti de na zabanga ko za pomona mimika bo nga penza nga kina bo kibonga kiboyo ndeni nezala nango entre bino na bino na ko za pomona mutu te surtout ba fia théâtre na ko za pomona mutu te na za désolé nga na mutu avanta linte nga za na CD maman Olive elle a bien ça qui ba actrice na liste wana pe ozala te bakenda ka Dubai et le roni ça le marabongo et pas na za ka tricage tout c'est belé tout c'est belé nga bloko na lobela ngo mitenga na ti dengange na linga ba court choati et court choati na lobika bongo na linga ba court choati nga na ti dengange court choati za mutakisi na zala ti lelo na zakanga court choati za kisi bazwaka na soki na boma so wa na lobika ke non na linga bisenga court choati mitende bozala ki vraiment intime na coquette on dirait à Barcelone na botolo coquette tikala siko yo moko isolé pour ozaka pena ma passe so ba moniti de ba mona coquette mais bandem sous ba lobi em so tari Dubai yo za trop local ba comme international moi ba bloko na ndeza la soutien courant ko te uta na mai courant mais même mokili bakabwana ta yo motala degré utaka na mai mais ba koma mokili ete so ba sona ni ba wela ni auta na mai mabimi na mokili ayini mai ko menemi na ye tala degré na éviter que président Caleb président je m'excuse mais na éviter que président Caleb peut-être même sous a fait batna poto wana nga na éviter akoko kota ngo formaté puisque relation ko bazaki na président Caleb nga na éviter là ba pesa ne bambongo na bango nazalaki te soki pesa 12 000 soki pesa 12 000 te na yebite donc na kokota eloko moko te o na yebite la relation bien donc ba yeba ndeni ba osala mababongisa makambo na bango papa na mwana ngai ba te suba bien sur relation mon respect avec na katio na yebite bango ne mpa oyeba voilà na yebite usola mama ba site so totali mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague tele lo soroli biso makambo Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mama na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Vous qui nous suivez à travers votre site Congo Victoria Télévision, eh bien, je suis là. Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Autrement dit, la charge. Voilà tout ça par rapport à mission la mission Congo Victoria, mission la mission micro libre, na site nabino, et à la kawana pour na quoi artiste, musicien, comédien, ça parle aussi de faits de société. Et aujourd'hui, na quoi la bino ti dengange l'artiste. To me capé ko sola par rapport à Moussalango. Tango bango babandaka pena na ba digital Congo wana na sami mokili na lelo ndenge azba koma lelo koma na ba bloka ba internet nini obazo mon évolution et puis ma réalité bébé na msana bango to mekape ko solango nati de ngange. Merci beaucoup à vous tous, merci na caméraman oza sima ya caméra simbelinga ba image oyo, merci beaucoup pour na musala kitoko. Merci à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, Balbi Boss Azamoko, JB Kumaluta, Georges Luboma depuis Dallas. Et aussi déjà, demain le 13, c'est l'anniversaire de mon ami Hakim Pembalama électrique depuis la Belgique. Hakim, na mona te mto fête anniversaire na poto matinde liyo mto na kin mbongo epo mela on fête anniversaire. Mais non, la mona te Hakim Pembalama électrique, mon frère de dedans depuis la Belgique. Il y a Dadi Mabi Mokone, double commune à Paris. Il y a Davin Toulouse de Bruxelles. Dani Mouyeng à Paris. Da na Sang Sabino Bongo. Voilà. Merci de nous surtout. Le plaisir est partagé parce que les lundis vraiment il y a à boire et à manger. Merci na cadeau ya Mibiso na Kanda à 12 ans donc on m'a tongé chez Germaine Mbidi. Moi je suis à Sango. Yewana donc Germaine Mbidi maman oya kina sango ba yemba ba boka donc soko lingo ya awa la ba vacances.
flat eza ba chambre eza il faut na lia il faut na sala bo nyonso eza au conseil comme si vous avez kana libanda mboka. Voilà, donc je suis avec Tidengangi. L'artiste est Boni. Ouais, bien, je m'ima. Boni santé, Boni makambu. Ah, santé quand nous sommes bien par la grâce de Dieu. Voilà, ti de sona yambio d'abord aux artistes na monde na bino ngala eba mwa kala la batanga ba sami mukili na ba digital Congo. Tu ba bilelo ba bengio de différence nous ça entre ngala zali mutu ya te ya CD ngala za mutu ya internet. Vous savez ba différence na bongo poani. Bon, ça nga du moins na bandaki théâtre na zo qui chance. Peut-être il y a un producteur, même si c'est comme il y a moins souka, quand même, si tu as chance, il y a un producteur, tu as un casting de les alama. Au moins, il y a un tourner, si tu as un casting. Si tu as un téléphone, allô, il y a un boy, vous avez un tournage boy, tendi boy, 3 tableaux, 3 boys, il y a un nom de casting. Il y a un casting. Casting, là, si tu as tourner, et ça qui est un producteur, ayebio. Ayebi musala na yo ndenge osalaka tanga koya ye moka komi atio na casting na ye le poteur oya ba bengi na téléphone. Allô, s'il dit oui oza na tournage bwebwe oza na casting tam sosto kutana tel jour place tel jour boye na air boye boye bokutani bino nyonso ba tourner film wana bokutani ba beti di solo ya film ba dispatcher ba rôle ndenge zalaka ba pesi ba rôle yo rôle neza boyo ba pesi ba tike bino moi temps yo sala msusu suki madza ba tike bino après ba pesi bino jour à tournage oui mo tourner. Donc contrairement lelo et quand même sous mutu mwana poto habiter cousine nanga pe na linga kota na pièce bo ben pe cousine na yebo comment briefer sous en plein scène. Et mon makambo wana e bebi ndesiko ba vente en ligne nte ko bebi sapela makambo wana pour liboso za kiti liboso fo makambo wana ezala kiti omoni nde tozala boye toza biso nyonso ndenge mote na ndeni twande mote na ndeni ezala mutu mususu musala na ye mutu bengi ye auditeur aye ba bengi ye aya na filme ezala mususu ye mutu bengi producteur ko ba chaye. C'est différent. Eza pe na mususu aye ye moko pa mi kabi po ba chaye. Eza ndenge mote toi biso nyonso ndenge mote. Voilà donc mais souvent na yo ka il y a mon pas kala azala groupe salon on entend la communauté so ka zo bana bino bado bobini ka lelo tant botala ka bano babini na sima na bino bo reprocher ka bango ni impolitesse bo posa bango ba ko luka mibali po bino msubu ya kipata na ndinga musala mais bango ba plus pour na ba yeba la ba luza pe mibali na mondo omoni musala o le to sala ngo surtout les msusu biso ba fille toyaka na ba objectif na biso eza na mususu aye asala ngo po eza musala na ye aliaka nango alataka nango afuta nango ndako asala nango nyonso mais eza na mususu aye na musala oyo juste ka po aye bana eza na mususu pe aye na musala oyo juste po akoma na mibali bele ya musala yo kosaki ndumba batami na sima ya musala oyo na ye ne kosaki ndumba. Ouais. Voilà donc bon ba réalité aux élections entre bango na bango Tidengangi émission ezala ngote ya polémique mais tout sur les belé to betama sur les belé balobi c'est comme si relation nini oyo ko entretenir na Batista et vous avez la relation nini ba fiston Tsuki Batista fiston wana président nanga président na yo président Batista vraiment pas sous na peso ba mota ko wana président nanga ngana jouer na figure des stars donc c'est que non président nanga aza yaya nanga ya limba donc ayebinga naza mukie donc à part no président nanga aza ya nanga donc ayebinga naza mukie non écoute na bandi ko tam susu ki mandina te na sali no théâtre te donc na sali bloko anyo tout ya yebinga déjà donc c'est ça donc vous avez relation bon mais batum su babi groupe asem mokili et kufa ubezali te groupe ezali tozana lava mais kuno joie pe na mingi te okoma plus na figure des stars te on pe na joie kana na joie ba biona bise technique na nini la Validère TV et ça mingi ka internet comment est-ce qu'on plus na net na boeza la soute na boeza la soute moi problème moi ezaki na chaîne
Ndi to ferai carte que non to tika banto ka bona ndinga bien. Ko to mona ko nzeki que non bango ndi ba koma neti ko utiliser biso. Ba futa binoté. C'était biso to on to mona que non to ka bona ka dans les bons. Voilà, beaucoup mon cas dans les bons. N'ayant pas actrice moko na tanga pe komote parce que mission na ngeza la vraiment mingi pour les kotanga ba koma ba tuté. Azo classé dans la palmarès ba actrice o ba do ningisa internet o pena soka bimi si film lelo so que longne zali atalami mais na palmarès ndé batanga ki wana noka kombo na oté mais na yebio sur scène o epataka o joueur makasi na mwe batangilanga ba Barcelone batanga ba Coquette batanga ba Mimika Bongo ba Marie-Jeanne Bololé batangilanga nani su batanga ki wana Mosantu batangi Karine Yamado na tout mutonga mena ba liste botangi na moni comme bati d'été mais na zélé pas à répondre ngana émission répondanga té parce qu'on a mis tout na ki boza la problème particulier na Mimika Bongo ou bezala rani est-ce que nga penza ti de na zabanga ko za problème na Mimika Bongo nga penza nga kina bokibonga kiboyo ndeni nezala nango entre bino na bino na ko za problème na mutu té surtout ba fiat théâtre na ko za comme dans mon tout est désolé nga na muta vanta linte nga za na CD donc pas un CD mutu oyo asali montage mutu asema kamio surtout oyebi été otikala mona été bosolo la té ma chelongi na yo na CD oyebi été yebi té ma chelongi na yo na CD donc nga na CD mais Mimika bon pas après temps ba CD non équipe ba comme la tête ça on a problème té mais nga lobi que non nga elongi na nga ezala na CD mutu wa chango yebi été ya yebi té pour yebi té ma chelongi na CD but magi makamto ko loba ko té longi na CD mais na tangu maman na biso donc notre première dame parce que tant to ça longwe to comme na gouvernement mususu azaka première dame na biso parce que la maman o ya biso maman Olive elle a bien ça qui ba actrice na liste on a pe ozala te ba kendaka Dubaï. Et le renier ça le marabon et pas non, ça tricage ou bien ça gagné. Partis sont toi combien? Tous ces bili. Tous ces bili. Nga bloc on a le belango meeting na ti dengange. Na linga ba court choati. Et court choati. Na lobika bongo. Na linga ba court choati nga na ti dengange. Court choati de mutakisi. Na zala ti lelo na zakanga. Court choati kisi, da kisi bazwaka na soki na boma so. Na lobika ke non. Na linga bisenga court choati. Donc na ti de. Donati. Parce que relation na batu wana bakenda Dubaï on est comme si ça la rapenda te hein. Ça te point. Ça te point. Ngana artiste na kutana na batu surtout kutana scène tout ça na biso to sisi to kabwani. Mais qui a meeting de bozala qui vraiment intime na Coquette on dirait à Barcelone na botolo Coquette tikala siko yo moko isolé pour za rapena ma passe so ba moniti de ba mu na Coquette. Mais bandem sous ba le BM so au Dubaï. Yo za trop local ba comme international moi ba bloc on a des à la soutien courant ko te uta na mai courant mais même mokili ba kabwana ta yo motala degré uta na mai mais ba koma mokili e na te so ba sona ni ba wela ni a uta na mai mabimi na mokili ayini mai ko menemi na ye tala degré donc on peut ça te réponse que non vous t'as sika mon na groupe ça mokili mais ba réalité kabo libino boloba na soute koloba na pena ndi ozaki so benga mpe bo staffé est-ce que ça la sous ngana sola kana mutu nyonso tu na sana mutu nyonso tu bien mutu kwa yebinga soit le bike ti l'état musu abiba ina mutu tete ça peut-être les musu mutu na mutabandi ngana zaka bien na fanda na batu bien donc na yebi kozala na batu na yebi savoir vivre mais on est faut biso to confirmer ngo ezate ke yondo ko kozala bien faut tela tout monde ke tenti dazala kapenda bien moninga na mabena nga mais bolamu nanga eleki mabena nga na yebi wana ngamu na yebango naza mabena nga mais bolamu nanga eleki mabena nga na yebi sko eloko ni eleka entre bino mbale ba fan ba tuna nga question wana mingi ba bi jemi ma to mona pe jumu subena Coquette to mona pose ba so la benatide eloko nto se pela na dio na bango eloko ni eleka na wa boela mobali boela caché boela nini e kabola bino na Coquette yo na Coquette tina sente bino de ki sente bino de ki na ba moni yo ba moni e de ki sente ya to na Congo c'est musale 5 no to kutana te point à part boulot
tokutana biso tokutana te point sur celle qui passe mon tokutani ya zanga pe na zana to kola ezaka ke ba benga mikolo ba vérité des urnes parce que to bimisa surtout n'empoisa o bon mama qui eza ko bima ba lobi mon boss JB Kumaluta merci parce que tout le monde a makambezo qui négito qu'on a Congo Victoria Patrick Tomo c'est depuis Londres vraiment donc ma copine Jaël Matondo Jamama d'Afrique o ya biso mboko to la ranai ti de ngangi nga vete ngai na kosate na yokaki ke yo utalaka pe ngambo ya mode kotani na sens ne donc ya modero totokani alingaka pe yo tide yango wana esala guerre entre yo na Mimika Bongo moi tamsu de toza molem so ba shone za baguna ngate tamsu ba shona yo ya baguna ngate baguna ngapele msusu za ba shona ote donc nga tambola bongo nga nalingaka mutu te na mona biso oyo nga natali penza caméra na oloba nga linga mutu te pour l'intérêt nakoki kokende kopesa mbeka te le msusu po mutu achanga na filme to po mutu asala nga bona kosala ngo te toza na millier koto ezaka basi na mibali baza kolingana ezaka nango so na bina linga mutu na olinga peut-être mutu oyo nga moko na lingi le msusu esepesi mutema na nga ta msusu na lingi mais na kolinga te na sa eloko moko ya mode na ndenga zana aza ya na nga lemba pe de nga tanga na leka ba mode classe moko mo do leki na mo classe na biso batotukani do leki na ye a mo classe na biso to tonga mo na nga déjà boy o mo na nga na za leki na ye tamso ko ozala na barrio penser ya mabe pa na ngati pende bazana ba yeba ngande na zalaka ozala ndeni mabemba mona ozongisa ngata mbola kwa mission donc direct ngata mbola kwa mission ngaso mutalingi ngate oyeba moi le nonde tozana yo bojenima tango zo sekisanga ola kisanga ke non olinganga mais na samutema na yebi ke non yo linganga te mais zo sekisanga omo ke nganga pe na sa sambla oyeba ndeni po eza kata motema non oyeba kana sa sambla ngape na kono sa sambla et pour mona ke ngape na lingaka yo toza bien mais yo moko kaka nzambe un jour au développe mission en poisa les musuka ne lo moi qui abimiso a dévoiler secret na yo boye mbamoko yo moko comprendre pe que non na ngape na za bona comprendre que yo ozande boye après yo moko okimanga au plus ça po ngaso na comprendre déjà mutu pas comprendre que non omoni ye na lingati de te ngape na sala effort yo pour comprendre que ngape na linga côté ngatambola bonga ça semble te tukolinganga te na ndeli pape oyeba kuti tofandi ebele mais si toloba na te na yo pesi bato mbote côté nango sauter bato tu pas comprendre que ngato na relation mais oui ngasa la semble te ngaso to solo la raté non yete que na peso mbote na miso bato o ça semble hein ngasa la semble te si to solo la te si to kutani to lekana si to kutani to lekana il y a les cœurs gauche et bon sont sur scène bois scène encore faut jouer on sala to jouer ça musala to ça musala to si to panzani sommes celles ci rang de zone rando te to ça musala biso to si okina kwena yo ngaki na kwena nga quand de beko tala caméra siko soko le bape que non so les solo ya mode alinga to alinga te ya mode alinga te jamais qui y a na côte ça na moi pour le bébé c'est ma réputation batu bongo toyoka to au moins na monde to dara oyo mondo totika ko bébé ça ba réputation batu mondo na lobenga bingam ko na mona ya mode na se ya mode pona bato ko vanda na bango pona bato ko mena na bango totokani na biso ya mode o po bato bele ba pena bantima mabi tabusu bato wana o bango moko bakenda peut-être ba yebi le pourquoi bakenda ka ti dengangi lo mususu pe ba bi peut-être facteur à chance et bele ba na mon internet ba sukoli bango ba kei ba pesi mamba fo de te moko be pakola pongenga kende sukola mai moko boye mais em susu yo non kutena maman on a sukola ka po peso makamu po ba maman olive ba beto ba tour moko ba Dubai ba France po to mona ba ndeko ba kende ba France ba voyage bele ya ka ba opportunité bele na musala taper sa chance taper sa réunion surtout et ensemble
ngati de na monde à théâtre so bati ba génération tande ba lo babo muto lo banga zati. Oh, nandini? Oui. Nandini? Na za na voiture na âge à 22 ans. Na voiture. Makambo na oloba ba ba théâtre ba yeba masolange mindondo ba yebi yango. Ba vi na c'est le scram. Ayebi yango mérité watanda be ba yebi yango. Ozali na voiture belo sala nini? Na voiture na âge à 22 ans. Bono sala na vie na âge wana ozana voiture. Oui, pour moi non chance o ezanga na za na voiture tambo na voiture. Do ba bilo mike ba fiti ba bilo mike nga landa ngo ta ki pango te. O ba bilo musu za ba pour tu chouette. OK, kamoni ba bilo musu eza nini? O moni ozabo eza mutu musu le musu azwa maîtrise musu ya $500 na maboko te. $1000 na maboko te Jemima, le ba payer $1000 moko. O sa folie. O moni mutu comprendre qui est Jemima. Nakana $1000. Donc mutu comprendre maman Jemima Zarabo, Jemima Zarabo. Mais so za maîtrise ba bilo qu'on a déjà. Ozaka ndenge oza. Donc ozala kaka ndenge ozali. Ngati ndenge na zabo ba yebi nga bien na za orgueil te. Na za bien na mutu nyonso tu. Na linga te ngana na ngo mutu mwaza pembe na ngana ngo te na kokate na kokaka mtema te na pia na oyedi. Ba tu combattre ngati de na ida. Baza ba ingrate, na ba ingrat. Oleka na TV na batotanga ba kombo intel. Yana sens. Tenga ibo boko ba te belé po Élise ngange to keke pape to mo bandeko ngleki nao na ebike oyeda ba te belé mais ingratitude dans monde yo. Et bongo, il va bien au bolo ba ezaka leti ba bayere au sala do boti mono ba kino un jour pour moi na ngai dinga te. Tant on so bota mwana luka mwana azala bien. Yonde bunda pona mwana na ko tshana na idikete un jour mwana ngai fo idinga te. Yonde banda ko bunda no pona mwana yo azala bien. Sikile mo loko mwana za déjà bien. Et ça c'est ko bongo. Soko seli mutu bolamu ko zeyate ke mutana so bolamu nzambe mtozolisa. Yango yozela nzamba futa yoke batamokili po déception zui olapi. Il faut to yeba ça ba bilo mususu soki osungi mutu. Ezato ke beta diso na sunga base, to na sunga mutu. To so na kabeli mutu na gauche, il faut na droite yeba. To so na sala ngo faut te. Ko yeba te. Donc so pesi ko to kan. Sali boye, tam so na sali yango par rapport ya mutu na nga. Na ko ke beta na ngo disolo te, na ko ke loba boye te, na ko ke na bisa batu te za sens te. Donc ce que tide obanda kala. Lelo oza te to ke non bien pour la musique batu naka ngane na 5e génération na la 4e na 3e ce qu'on est tu to ko classe na génération na banana basila na ba irsi na ba nani siko bon génération peut na eba vraiment te génération ngo to lobelaka vraiment biso nyo surtout ata na musique ata le musu na eba te génération ngo biso to lobelaka ça par rapport ya nini par rapport ya musala to par rapport ya ba âge. Génération batu na ngala par rapport tango ye na musala oyaki na tango banani ou bien banani bayaki na pré yo okutaki banani tango yo okutai banani autant on a yaki déjà batu basaki beleza pe mususu basaki na mobile bando yeba la te siko yeba ndeni ke kutai nani kwa zaki nani kwa zaki on a lela yangale na bima na théâtre film yangali bosse kimisa zaka moleki nzela sa théâtre na sa théâtre mais film ale bimaka e cartonaka e pataka na ndenge moko ya ba jeté. Mais na sala théâtre te na zaka pe na monde théâtre te nga monde nga bando za plus zaka musique pe na zaki te pe le roi dans te nga zaki mannequin nga na yeba eza bato ebele ba komo sukela bato nga na yeba na bato ebele ba prete ebele ba misi ebele na mannequin nga na monde théâtre de na leka na TV eza bato musu déjà bo sana ba télé ko côté na scène boye mo na asa complexe na ona oh na mona que na to mona na clip boy na mona que na intel na mona que ça yo engai dans le cas déjà la TV mais na ba clip la momo musique ouais na le cas déjà la TV na ça mannequin na le cas déjà la TV donc na yeba na ki déjà na bato belé donc na yeba na différence na bango oui nga na yeba na ki déjà na bato belé na ya musana nga na yeba na déjà na bato belé pende bato ba ke non théâtre ça on a yeba na souffrance théâtre na souffrance pour na yeba bien oui. Et là, on noti de l'olendo. Omoni, c'est pas juste parce que c'est dans le film en kala. Ata ba 2010 ba niso akaba eh tu do baby Pour na ya déjà bien. Et ça ba mususu, ta mususu kala na nga esikala. Bolé mususu pe na sikala bango ba komikati. Ngana ya bien dans la tête nga nyo comment théâtre. Na ya déjà bien. Donc na zala bien, na ya déjà bien. Na lata kitoko na star bien na za star don na ya bien na théâtre na ya bien na théâtre
eza bato mosusu bazongisa ata totyaka 2010 apamba aso bazonga komi te nalinga filme o te ekesio nalinga yango olinga yango te ndenge me nga so batie linga na mwa oh wow nalinga yango makasi mpo nazala déjà bien bandaka oui. Voilà donc si déjà il y a une vérité donc inde eza ko régner ti de la habité aux artistes mais na internet makambo ezoleka nawa na habité moi un monopé bat bolinga ba yo kango po so boza la paix moi 4 be bane bokata faire $12,000 oh il y a Caleb président Caleb na Barcelone il paraît que Barcelone a pensé que président Caleb $12,000 pour assailler la démarche à poto. Mais en 2017, mais les lobos et tout ce qu'on a été, il y a un an, abani ko revendiquer pour l'équipe na yena mwana ya mwana. Abani ko senga mbongo na bazong sele mbongo na média. Ce que tant yo ka ki artiste, bango tu ba bande ko ba artiste ba collègue non. Ce que réaction. Bon, nga vraiment ndé na zaboye. Bon, na éviter que président Caleb président je m'excuse mais na éviter que président Caleb était même sous a fait batuna poto wana nga na éviter na koko kota ngo formaté puisque relation ko bazaki na président Caleb nga na éviter là ba pesa ne bambongo na bango nazala kité ceux qui pesa 12,000 ceux qui pesa 12,000 té na éviter donc na koko kota eloko moko té o na éviter on a ébi tout la makolo nga na keka na koti na l'hôpital boy quand même ya pe na sens né et on a sens donc na oyo lo bateki ceux qui Barcelone na sala ki boy to président Caleb azong sa ki boy donc ils en haut na sens té mais bozala na relation bien donc ba yeba ndeni ba osala ma ba bongsa makambo na bango papa na mwana ngai bato suba bien sur relation mon respect avec na katio na éviter bango ne mpa oyeba voilà na éviter mais conseil bah âge par rapport Barcelone à mwana président Caleb a déjà président donc on est déjà président ko tapema kamade pour na yebe bande na suka lango te ba pesa na ki pe na yebiti na zala ki pété ce pas tchaka on a papier na yebiti ce qui pesa ki verbalement donc na yebiti mais conseil pesa kate mais conseil pété conseil non pesa conseil ne fini comment essayer sopali conseil au bazele mshanga neti ani pas le oh ça ba pesa na bambo na bango oh oui yo ba ninga kanda bonene ba luka ba bongsa ba pesa na bambo na bango Maman, tu comme le faut consulter parce que va ça a déjà signe voilà pour que tout si talent. Non c'est pas le conseil d'un artiste. Dans le banal l'espace parce que les bambons la bonne azalagité. Bon tu ne peux souna. Encore plus hier. Ah. Ba ba sisi. Ba comme international. Yo kota ba finga. Yo loko ba finga. Les gars, vous l'avez international les soirs la émission et comme ka maman nga kina na maman Olivier le banga nini e nga kina na maman Olivier et soir après bino ya moko o kapi bo tenga tamola maman Olivier mais yo nos occasions té ah mais mon toi matin normal et bien le problème c'est ba menu ande pa vira mbolo ba pe di ba menu pa muntu peza o mona ngo aiza ngo ka bone o yo bisi mono mo pe o ko la mutu apase rambo ba mbote ya trop et c'est le ma gros bisou wow voilà tout comment chuter il donne non à théâtre zaranen bon nga vraiment na ndenge mabiti na théâtre na zara vraiment na idole timi na sepela mkoto samsani ah na katongo basi na katongo basi la batuni ba kasi la ngana tala théâtre te na TV na quotité donc yango wana nazana idole te batu oyo bazana ba idole plus mingi za ba ko bakota pona bato ngana kota pona mutu te on doit contrer ka on dit que vous contrer ka coquette tout contrer ka coquette pour le bagaza idole na nani si la bisal nga na kota théâtre pona mutu te mais na sepela kana mutu nyonso o asaka musala na ye bien oui on va ça na bien na lingaki makasi na sepela na ye comme ça ko yiba pe en plus kuna na yibi pe ya mutu boy na yibi pe ya mutu boy na sangisi mais que mutu tel beauté oui baté nga ido na nga izata msusu kalu bona ko ba kalu na te ba sacrifice ko ya saka lemso nga ko sala ngote comme ça j'ai na 40 jours nga na ko ka gente
Pas à la wazal. La te ba prier pour tout temps ngana ko kangote. Un soit que taper ko kini pas mambiku di morobo yo sala ngote. O ya sala ka. Ngana ko sala ngote. Lem susu o ya sacrifice o ya sala pa ko mabongo ngana ko sala ngote. Donc jamais na ko sala quoi yi. Voilà. Na ko sala quoi yi te. Voilà. Donc soit c'est musane bien na ko apprécier. Na ninga intendenga joaka, na ninga intendenga joaka, na ko ba lem suke o na ninga niki ninga joaka, na ko ba na ninga mafia, na ninga mindondo, do na ninga. Tabatokei. Mutu nyoso to asaka musala na bien. Na ninga ki makasi. Voilà to yaka. Zibantu makasi. Tala. Mami. Oui, mami. Mami. Pas ça comme ça là na bien nga ninga ki makasi. Les até que non a penché kaka na mutu mo lem suke. Mutu asa musane bien na ninga ki makasi. Sur les artistes na mi musicien na tuna banka moi des questions ya choix multiples. Après ça ka choix to kino na côté ba comédien na ba comédien na ba la basi vrai ou faux d'accord on va vrai mais faux hein on le ko baxate hein ça va justification te on va expliquer tu es vrai ou tu es faux. OK ouais voilà vrai ou faux si la aleki irsi na musala faux hein si la aleki irsi c'était voilà et puis vrai ou faux nzambe na ngai vrai ou faux tide ngange aleki coquette na musala yo leki coquette vrai ou faux tide ngange yo oleki coquette na musala vrai ou faux vrai hein. Voilà, donc merci beaucoup. Vraiment, c'était bien de passer le temps avec Tilde Ngange. Balobi moi ça ba kavé bo solo parce qu'on a micro libre. Loba na yo, oza libre maman mutakangi azate. To comme vraiment na suka, oza na batu. Oyo ba idaka yo batebele. Oyo ba soutenir kayo, mais ce ko senga pe lo mona o emso linga na mona bino ozwa na musala ono ozuite ezara na nini. Na mona biso na senga bando bandi o balingaka biso te na kolo bateke non oyo na senga non na zuite plus que na osala ka musala on aka na musala na osala kaka to na kola la ka teke to na kola la moni musala biso pe eza lokola via ba joueur okola pe lelo la muki pe loki bo simi no mbongo comprendre simi no mbongo même sous peza que non okana ki pe bona sala ngona musala mais tisco no moni ki réaliser pe kati ngana musala oyo ezaka kalem solo ka liboso na senga ka ba fanatique na biso boye ba pe kwa porter biso mo ba correction ezaka ate ba biloko nyoto to sala fu nzima ngo sepela na biso so moni ke na sali mabe ko jenga binganga o biso ne msusu pona ozo pa numéro na biso zaka nango un peu facile so luki na ozwa na yo binganga yebisanga tala boy et le kwa ne pe na sali émission o eza ba te belé ba sepela ngo sepela ba te belé pe ba sepela bango na ngoti po eza ba to sa batu tout ça batu ngana sa mutu bi ko sa batu o ayebi ke o na lobaki ebetise moi libaku alimbisa bozaka bongo alimbisa so na betise moi libaku alimbisa nga ko to ça batu rien que la vérité to so lo bana biso ka vérité mais ce muta se pe na ngote alimbisa na enga mais ça non ka vérité. Voilà, merci beaucoup to na suka remercier ba tout balandio ba vie na yo ba sœur et puis au petit numéro numéro de ça peut bien o ba lobelo pe na ba défaut na yo oza artiste te bu ba leka pa na ngai mama tika na mafinga na yo zwa ngai bon on peut ça mais numéro na vraiment na ngo pesa te ba ba yebe monsieur belé on a ça na tsala pesa numéro te non na ngo pesa ngo boité parce que toza batu toza ba artiste eza mutu alinga ko eza pena mutu musupa alinga ko ta ko so mabe ka travers numéro na yo a profiter na na pe mwana nzambe ata mutata sanga mabe ezona ngate na pesa numéro na nga numéro na nga eza kande to lobaka ya wili mushini ibosi plus 243 9 98 9 98 90 61 92 donc numéro na nga yango wana o nyonso tu aza na posa opesa nga ba conseil ya obenga abenganga sans oublier ba salutation ka ndenge zalaka na pesi na bandino na famille nanga famille tati pesi famille ngangi no mbape mbote na pesi amelia ngangi mbote chicken kenga ketati na pesi batu o na zakana ba de tout temps batika ngate ba benganga ba conseil na pesi ba mbote na ngai na Sephora Nix tala deke Sephora Nix sociaux na Klanta moi ça paie
couleur wana mona konka yona amenya ngange na pesi ba mboti nanga na mon fille ya Willy Mosheni na pesi ba mboti nanga na Komba Yunga na pesi ba mboti nanga na Maverombi ya motema ya Kulutu Porto ba mboti na yango wana na pesi ba mboti nanga na bienvenue Mangani na pesi bino ba mboti na Cristiano Alingabo ba mboti na yango wana na lingi bino nous sommes mingi boza vraiment tellement ébélé chéri bolongo na pesi makengo mbote ya trop vraiment dudu makengo bambote na yo yango wana isa bambote na yo pe yango wana na pesi bambote côté zali na Égypte. Merci beaucoup. Bambote donc boza tellement ébélé op ayo kité eza bino boyebi kaka toza na bato eza émission na koki ko banda otanga bato nyonso tout vraiment te chéri bolongo mes condoléances. Vraiment. Voilà. Donc, merci beaucoup, hein, Tidi, parce que malgré ma responsabilité, ma charge, mais on dit même peu qu'il y a une émission micro libre, j'ai mis mon gros bébé de la presse, la femme du patron. Voilà. Cette question à Rolly Masuka, l'artiste, Balobi Masunga. Donc, voilà, donc, vous comprenez comment les bosser soir à Karaboui. Rolly Masuka. Donc, l'artiste Babi Ezui Nemakam. Ya David Touloulou de Boussé. Babi mon vieux Claude de Tongo. Babi Bilovita. Ya Landry. Nzamba Kaluka. Ah, ya Landry. Nzamba Kaluka la Belgique. Et ça m'a plaisir, Balobi, donc, Chambertin. Vous avez belé, bande kolanga tout. Il y a Ezui, Louisa et là, on a Internet à faire $2000. Président Kalépé a joué que $2000. Nous dossiers dans mon live, voilà. Raïssa Samara depuis Luanda. Voilà, bande kolanga, donc, bangai, voilà. Donc, je remercie beaucoup le caméraman. Simaya Kamara. Merci pour la image. Donc ndenga bongo abomba kombo na ye azali tellement discret alinga comprendre comment on a été mon boss Jibe Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Merci beaucoup. Mira Love, ma copine Mira Love. Voilà. Sans oublier Fatima Kaponda, la marraine en Autriche. Voilà donc Karine Mokondi, la baronne mondiale. Charge de Makamu. Merci beaucoup pour la brancher. Dans la mission, surtout, abonnez-vous massivement à Congo Victoria Télévision. C'était moi, le gros bébé de la presse congolaise, Jemima Ibeli, la femme du patron. Merci à maman Germaine Mbidi, hein, dans Flat Oya Mbibiso, donc Kanda A12, Namatongi. Bouyara Awatilis, pour vacances, Bouyana Binobola, la laise, donc climatisation, Malilia Makasi. Donc voilà, donc merci beaucoup. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir. Bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague télé là sur le biso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a pas mon papa siga, il y a pas maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, ya bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilé la ndenga ilusa. Victoria certa, amen. Tchiki